somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Voilà, moi je suis sur la Sarato la TV, chaîne d'actualité, chaîne de information. Je suis na mukolo oyo kor ya papa na biso défend général défend Matumuna oya tikaki biso maintenant lelo tozali bongo na mort ya cinquantenaire na commune ya Kasavubu bisika oyo nzoto ya papa na biso défend ezalaki bongo na mort lelo ezali bongo sorti oyo toko bimisa corps pona kokende kokunda papa na biso défend artiste et musicien. Voilà na ko Sabino après Sabino déjà programme tozali bongo na cinquantenaire tant to kolonga cinquantenaire to kende victoire espace des artistes et victoire après to na misé national bisiko wapi moi bakote pona ko genre de fleurs ndenge zalaka kaka après to longu wana to kei bongo na cimetière ya nécropole. Vraiment merci na babone nyonso ya Sarato la TV bozalaka ebele ya kolanda chaîne na bino Sarato la TV et bozaka ebele ya ko s'abonner ya ko aimer ko liker na ba émission na biso. Merci pour na ba obasala pe partage. Merci na bon délivre c'est que wazali bongo sima ya caméra. Merci na bandeko tout balingaka problème mukendi na bosonité papa Stone Panzou motema ya maman Mami Irène Panzou depuis Belgique on a couple moro kitoko. Merci pena Evida évidence depuis Paris babi fan numéro 1 à Dieu Paul Mukendi et maman Sarato là. Vraiment merci na l'artiste Diego Milito on est ensemble. Merci na Dimi Limbondo CG Jonathan Kivuna. Voilà bon délivre c'est que tozali bongo na mort ya cinquantenaire to sala mois mars pour nous rejoindre ba interview na bande ko na biso ya ba musicien o to ko no kosola ba ope ba oyete to ko tonga ba ngaka na micro yo na ba ba kozalawa na ba collègue na ngai ba chroniqueur na ba chroniqueuse Montréal na habité pour na to sala ndenge nini to ke ndeboye to zonga na porte toleka.
Voilà, ndeko na biso balandi ya Saratola TV wana ezali bongo sorti encore ya papa na biso départ na mode ya cinquantenaire. Voilà, tozali bongo direction musée national lelo na bino fodaki bino mais destination ont changé ermo bapesi so musée national ermo bapesi biso tozokende bongo victoire place des artistes ozomona bongo ezali ba. Voilà, on les a dit bongo artiste musicien Félix Oisé quoi. Beaucoup à bongo, oh beaucoup mon ana. Voilà, besoin mon que présence ya ba collègue na yé notre bagaba musicien, toujours mon ana présence ya Félix Oisé quoi beaucoup à bongo. Mais ba musicien besoin mon na tête oyo baté bazali na musée national to bazali wapi. Voilà, to ça la toujours boulot, musala toujours. Pas de costume à Kouka Mapeka, pas de costume à Yambi Mama. Ah, on peut s'il taille une détail. Le sénateur de la salle de coach. On connaît pas. On connaît pas. Yo, ça m'a prise. On filme Tony.
Sarah Tola TV na yebisaki bino tozali bongo na mort ya centenaire mpona kozwa nzoto ya kondo général defa matumuna oyo bato babengaka mingimingi jenedono oyo atikaki biso kala lelo ezali bongo sorti accord na mort ya centenaire tozomona pema batutu baza mobilize mais ya place eza kaka ke bakolege na ye baartiste musicien esaka bino nga tongetongo na kotika te na kotika kotonga te tomoni kaka présence ya Félix Wazekwa beaucoup wa bongo na moi ba musicien na c'est-à-dire ba musicien toyebi te bazali wapi toyebi te mais toza elongo mingi matanga ya ba artiste comme on ya ba journaliste na ba chroniqueur o epele ezaka ba journaliste na ba membre ya famille vraiment to yeba te ba collègue ne ya musala bazwi ba empêchement baza na libanda ya mboka to ezali ndenge nini voilà tozali bongo en direct ya morgue ya centenaire ba abonné ya Sarah Tola TV na esaka bino problème ke ezalaka wana mpona kosalela bino toujours musala elongo na bon de livre boseke elongo na ingénieur axe elongo na bato tout totravaka na bango toza na mpona koservir bino ba abonné na biso jamais totia bêtise mais biso nde musala bolanda toujours comment matanga ye koleka tozokende bongo direction victoire espace des artistes après espace des artistes te rejoindre musée national toleka. Mama Afrika yeyu, Mama Afrika yeyu, Mama Afrika te. Abana mulata kala lelo te. Mama Crematine. Oyo Mama Crematine yeyu. Mama
Voilà, fidèle internaute, nous avons de bonne direction, victoire, nous allons victoire, espace des artistes pour l'accord et Zokota. Nous avons déjà, quand il y a papa Nabiso de fond et Zokota, nous allons victoire, mais Montréal, tous les gars. Ya de fa keni tu yang minjem oyo c'est vraiment très triste. Moi j'ai encore besoin Comment ça la ligne? On va une image. Chaque fois que perdre le mot ya biso kaninga musaza kamba on va prendre à couper du biso et du biso. Ngai personnellement azalaki camarade nanga. C'est un album où il y a deux ou trois chansons. Et il y a le ministre, ça a tout ça la clip. Nzembo wana kutosa no clip na benga ki producteur na ngai comme na clash na Brazzaville pour ça clip. Autant on a premier wa c'était un ça la clip. On va prendre des ambiguïtés mais vous avez éprouvé dans mawa pour parce que moi ya biso senga na bandeko nyonso balia wasoki likambo na biso tozalaka te lelo soki ekweli toko na biso defa olobi kozala ngai olobi kozala felix olobi kozala kaka olobi kozala papa ozofilme so biso kotokoma ozoloba tro Adolphe, voilà. Maman ministre azali déjà na musée azali awa le Kaba, représenté Maman Secrétaire des Arts, Maman Emmo, na des FAO, secrétaire artiste congolais, défendre couleur, il y a parti la biso, Banda, Yamboka. Par œuvre naïe, pour le place naïe,
accueilli atikali na banzembo mosusu okobanda kokanisa ye eloko na nga nasenga ngo kaka merci mpona présence na bino awa merci. bazolanda biso na Sarato la TV na ebisaki bino toza wana toujours mpona kolakisa bino comment matanga ya papa na biso defa au général defa au matumuna oyo bato bamesana kobenga jene toutaki bongo na place des artistes na victoire wana maintenant na minute oyo tozali bongo na musée national bisuko wapi bakotia corps mpona genre de fleur mpona makambo tu koleka awa vraiment bandeko oyo bakolanda biso bozala toujours wana bosabone bopartager vidéo boliker ekozala vraiment kitoko voilà bolanda comment activité matanga ezoleka koyebisa bino ngaki bamusicien vraiment bakomonana na pasi natangela bino présence ya bamusicien bazalaki wana ezalaki bongo na tata mobich na artiste Redi Amisi Félix Wazeko mukuu wa bongo vraiment bandeko bazaza awa nde bato bazali accord ezokota voilà Montréal zola bato nde corps ezokota ekozala vraiment kitoko voilà corps ya papa na biso defa yango nde ezokota corps ekoti na musée national bisiko wapi bakolela papa na biso général defa jene oyo atikaki biso touti cinquantenaire espace des artistes na victoire maintenant tozali bongo awa na commune ya Lingala na musée national bisiko wapi bakolela na biso
trophée Congo oyo bazoprime bakongo nyonso oyo basedistangaka chaque année. Il y a 2 mois, trophée Congo baprimaki de FAO, prix de l'immortel. Jury aponaki ngai pour que na remettre ye trophée wana. Donc je suis le dernier oyo na remettre ye trophée lors d'une grande manifestation oyo ya vivre. Donc pour makambo belé c'est quand même esali pasi mingi, mais c'est la vie.
Voilà, merci na bayo so bazaki olanda biso na Sarato la TV fidèle internaute bozaki ebele ya kolanda cérémonie ya matanga ya papa na biso général Defao Djene. J'espère que nous se bandaki bien un peu et suivi bien na isibino comment to évoluer to zalaki bongo cinquantenaire to zalaki bongo na espace des artistes to zalaki bongo na musée national bisiko wapi corps ya papa na biso Defao ezalaki vala na minute yo to komi na suka. J'espère que banomik nzoto ya papa na biso Defao direction nécropole pour kunda yango vraiment merci na batutu bozalaki aline pour kolanda émission cérémonie. Merci na bino tout bolingaka Sarato la TV ba abonné à Sarato la bomoni présence ya artiste musicien oyo bazalaki ya mingi tokotanga bakombote na bino mo bomoni initi to sala commentaire baye te c'est dire que papa na biso Defao kaka vraiment merci na bakozi ya mboka merci na batutu bazalaki na organisation ya matanga ya général Defao parce que to moni cérémonie le qui vraiment kitoko désordre te kinya marambutu ya bien vraiment que c'est bien la présence ya l'artiste musicien tout bazalaki vraiment merci na bon délivre c'est que bazalaki bon sima ya caméra merci na ba abonné à Sarato la TV pour bazalaki ebele la Rolanda Sermono là il bino to moni bongo mbala sima na activité tout soit na émission tout bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.